Même ce que na Kofi nanga isikeseka dokumi na ndako papa Kofi ya solo mingi bakusepela kasi mingi bakulela kasi ngana sina yibi malamu ndenda ko kumi sabino isike ilaka pamba te nzambe na biso akosaka te donc sika wana nde makambo ya pasi mokolo mayenga tokoteka te wana mutu abuje yango azali te tokoki koteka te ndeka mwana ekoki kopesa biso nzela ete toteka ezali te mutu azali na butiki nalobi yango deja awa tata boyo akufi mokolo mayenga na tongo ye azali na dralili te yo ozali na butiki seka wa tata oyo akofeli mutu papa etala nanu kuna na ndako na ngai itala libebe nazali na eloko couvrir ye te ozali na badralili na kati na ndako na yo okutekela ye soki okutekela ye te même soki ozwi mbongo te pardon joi ya kufutanga loki boyoki sika wana ezali na mabe o malamu likambo ya mususu makambo oyo ya kutia mu soir de tête na ba mama yo tata okokota na ndako nzambe na ikoti te mama okokota na ndako nzambe na mutu pamba te na okaki mwana mwasi nyonso tu pamba te moto na biso makasi meme soko na kati na ndako na yo lata kitambala na yo eza nécessaire oyibi te ntango papa koyela yo oyibi te na kokotanaka bato ebele na libanda soko akoti na ye ndako ya nzambe te atie motu pamba biso te biso bakimbangise normalement tozala na kitambala na biso na mutu esika nyonso tu oyo ozali pamba te ntina ezali bino bamama bozali na kilo moko kosekana te nalobaka yango coïncidence ya ndenge boye tata joseph akufi na ye mama marie atikeli kobokola bomwana batata koyela basi bakufi na bango ekasi nkakaki nzembo ye bokole mwana papa simoki bango bakangi ye mama mwila bokole baba ikamongo nini wana ntina ezali bamama bokanisaka likambo wana bamadame omonaki nicole ntango azalaki awa ya solo ye mundele atia kitambala ezali kokita kaka atia kitambala ezali kokita kaka pamba te soki na bango ezali ndenge mosusu kasi soki amoni ngai ake kokambata atie kitambala il faut tozala na likanisi boye moto nyonso tu ndenge bana moke il faut omeka nano koteya kaka malem te akomeli il faut te faire comprendre na bato wana tala biso na linguma na biso boyo na boyo kokende na ye na violence te kenda malem okozwa ye kaka meme moto alingi okota na kati na linguma na biso tambula ye malem luba na ye malem okomona kaka ete ale ye mpe abongoli motima na ye alandi yo mais soki okei na violence moyen te biso na jokongo balobaki ete mosapi okozwaka bansobe ekendaka moke soki otiyango makasi alingi mpe akei na mosika ezalaka nécessaire makoko na biso heure ke eza nécessaire tu asali lisumu pate botia ye pembeni
na lingumba bamama batata eza na biso mwa pasi esika wana moto nyonso tu asali lisumu yo si oyibi obe bamemene yo sango otuni ye alibi ete asalaka lisumu ya solo il faut tata wana bapesa itumu obe mama wana bapesa itumu ezali mpona kobelela yango te bobengi na malembe esika bino batambulisi basali mama obe tata yo osalaki likambo mabe totie yo pembeni ntango mosusu na okaka révocation yo orevoke mutu te okoki korevoke ye te révocation wana ezali mo français kubenga na ye kuya lisusu na lingumba oyo te wana ezali révocation est-ce que biso tokokosala yango hein biso tokokosala ndenge wana te tosala révocation ya moto oyo asali likambo ya mabe kurevoke ye te tia ye pembeni epuis ndenge tokosalaka ale topesi yo 6 mois zala na banda na lingumba bon moto wana ntango aokende asala 6 mois akei na libanda ale abandi kosala ekongo kumela masanga kubunda kusala